nauti na nzoto moto te ezaka na mwana na boti Naomi akufi na âge Naomi akufi na 25 atikeli nga mwana te Naomi soki ezalaki bana oyo bango bamoni ndenge asali mosala nasa mwana loyinde neti azalaki ndumba parceke mosala oso ozala mingi na bana mibali me Naomi ayebisaka na biloko moko abi mama olinga ndefu bameme na yo baomema bango ya voi normal na bana bongo nde yo abenga peut-être mama na voyager alobi na nga mpe eloko moko te sibitima kaka amoni dimanche na tokomi na batongo abandi kozwa pareil aokomisa banuméro foto na whatsapp omona mwana nga mibale olakisaka bana mwana nga so nena komisa bafoto na ye mwana nga mibale fi moko na ba 15 heures na loba mais azwi yo te azwi yo 4 awa kati soko otali ye bato balobaka azwi papa na ye soko baluki babi baswama donc mwana azalaka bono tozoseka ti ya moko na centimètre à l'aise akoti na ndako soko moto bayebisaki ke Naomi azasusu envi te akomi kolandelanga mofuma nayebi eloko te me nayebi na tension te tumusenga makasi na yoki palpitation mbala moko momokokilaki toilette kozonga na ngai yake mwana nyonso ezalaka na sama kola papa na ye Cosmétique, naikola Sabino va produit na biso auto sailaka, ongam kopie na sailaka. Oyo eza oil elongi, oyo eza oil ya nzoto, oyo eza papatch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout. Tozana ba crème oyo etretaka ba tache ya maboko, ba acné, ba bouton, sozana ngo traiter lèvres na yo comme rose, tout ça na ba savon, tout ça na ba lotion. Donc vous contacter puis sur WhatsApp. Pour me camper au salon force maman au tour raté, ben devenu bazar maman pour rose au parole à sa place. Voilà, bonsoir maman, mes condoléances. Merci bonsoir. Maman, maman vous qui s'est présenté, et puis que voir nous autres pesa passi, monter mes passi, pour la profiter dans un mois na yo, on s'est présenté pour que baïba. Et puis, moi, je suis qui est bien qui Naomi. Est-ce que ça pense à moi biologiquement? Merci papa. Naomi a sa moi Naomi n'a pas taillé 5 9 mois. On a 5. En 1995. Faut terminer l'hôpital à maman et mon pied, la Croix Rouge. Naomi abotamaki na 4 kg 750. Kola ya Naomi azala kiloko ya mwa mobali kanisa asuki te ata biloko matoi te asakanaka na bana mibali ata ari ya bana mibali akobeta bale akobeta bili okezaki ndenge Naomi akolelaki ntango ye kosala séparation ya nga na papa na bango akendaki na ngai kulungongo bana batikalaki na maboko bango batata na ndenge bakoli akomi kozongisa affection wana pa bana na nga kotalaka bango kozalaka na bango bana mpe lokwa bamona ye bakoli bazoya pe place nga mama nazali bazoya kotala nga
aza mwana ya kantième ya liboso mwana nga mibali ya mibali ya liboso ezali ya bena ya aza mwana mibali okay naboti Naomi naza na âge ya 23 ans parce que bena naboti ye azalaki na 20 ans ye Naomi naboti ye akomaki na 23 baza ekara 3 ans na elana naboti bango mpe na bomwana Naomi aza mwana moko ekoleli na ye ntina ndenge akoli aloba mingi te ayebi nde basilika te Naomi atozoloba likambo oza na kanda ifasala effort alongola okanda wana oyo seka Naomi aza moto ambiance to ndenge ayeki kosala nini na ye agrammatique na ye oyo ezalaki eloko oyo Nzambe apesaka yango banda bomwana po apandaki deja kozwa yango na bomwana na ye ntango asilisi azwi diplôme na ye na ina ntango diplôme na ye esalami aye na Congo na 5 élèves bazalaki na omikamuka azoka 50% net abandi classe yango azosonga po akende kose inscrit abiseke nosala inscription alobi mama biso na ina lokwa natangi kuna osala inscription te dossier na nga kaka olekisa yango kuna kobanga na ote mokoliso na ote obanda classe ye Naomi abanda ye classe na ndenge Naomi bomoni akoli bongo auti na nzoto moto mosu te ezaka na mwa mbonga na boti Naomi akufi na age Naomi akufi na 27 ans atikelinga mwana te Naomi soki ezalaki bana oyo bango bamoni ndenge asali mosala nasa mwana loyenge neti asalaki ndumba parceke mosala oyo fo ozala mingi na bana mibali mais Naomi ayebisaka nga biloko moko abi mama bango fo bamemi na yo bomema bango ya voi normale mobali bongo nde yo oya ekopesanga bakoko sango aliwa ya Naomi mama lobi ozala na Congo mama kisasa oyebaki abeli oyebaki voyage wana ya mbanga oyebi mosala mwana no asala oyeba ete aza na déplacement abengaki yo informaki yo po bokoma ti mwanda kwa bien oleka kuna biloko oleki bakisantu basongololo mpe tokomanga na matadi boma epi mwanda Naomi tosololi na ye message eza na WhatsApp ezala le 29 le 30 tosololi na ye anayebisa soki eza salite tindela ngai kabelo yabi na ngai ya mabe okonuna te anayebisa yayayo mondolakisi ngai nzela yabi na nga sava naotindela yo le 30 tobenganaki te le 30 yaye toke église paster alobi olala veye te osambela bandako ala 23h30 ntango nabandi priere otaliboso na tiaki na mboka nzambe batela ye nzambe abatela bena tiki bango nyonso yabi nzambe nabomi bango na sala mapapu na kola soso bomaba po biso tobeliyaka bana na maboko ya nzambe abengi nga peteke mama na voyage alobi na nga mpe eloko moko te sibitima kaka namoni dimanche a tokomi na batongo abandi kozwa pareil aokomisa banimero foto na WhatsApp omona mwana nga mibali olakisaka bana mwana so nena komisa bafoto na ye mwana nga mibali fi moko na ba 15 heures nalobi mais azwi yo te azwi yo 4 awa kati soko otali ye bato balobaka azwi papa na ye soko baluki baswana donc mwana azalaka bongo tososeka tie moko na centimètre balese akoti na ndako soko moto bayebisaki ke Naomi azasusu amvi te akomi kolandelanga mofuma nayebi eloko te kana tokomi 22 heures ayokaki apeti tellement bafrere bana otonisanga namoni kaka biloko batie te kolokwa mwana nana azalakani na ndako yebiki so bamitielelinga biloko te aliaka su te katielinga biloko amoni biloko te nasengi nalia biloko ebele
Comment ça on va tirer les bébés blondés, il y a un petit petit. Par mon côté, on a tellement c'est qu'il y a ça qui va manquer, il y a déjà une gars qui est là. On a cassé ça. On a ça de crise. Et là, il faut le temps. La petite papa n'a commencé qui moi na bien la kitamba. Et que façon chose. Ngai moko na yaka. Mwana na ngai wana pena. Abela asala opération. Papa na yaka. Awana na kama opération. Inga moko na. Okena na isaka leso. Ulaksi na mkomo ya mimi na kusoma bila na kuanza sinema. Kuna nini mwana sana pasi? Zoso sweta. Naomi soka salika fièvre. Taifuna ki. Ene ma to sa fièvre to sa kilo pitalo la bandal koza soko binika na snel na biso na basinga kwa ngambo. Sali examen, Naomi a vu traitement ici Zongi et chercher ça la 3 jours, Naomi a commis bien, la tiki est bien dans la situation. Na raisonné Naomi a bien attention te. On a mon abano yebisa nga Naomi ko minene tika na sana. Secret profita kanga abaka minene. Na usekanga kaya madelo te. Mais na yebe attention te. Tout senga makasna ko palpitation bala moko. Mo tout na ke toilette. Kozonga nga yake. Mwana nyoso sakana sama ko la papa na. Qui est pasteur, qui est pasteur, qui est pasteur qui est faut na faji Naomi asana pasi. Tangu na komi pa pasteur, pasteur abande tu na ngala mona, tu ba pesa ki message akoti. Kanga koti atelemi ake quelque part. C'est ka ke ko yebisa bango ke to komi pa pasteur. Ko ba yebisi yebisa na boye. Quand pasteur surtout na nganga pas belle attention pour la moya pas kama uboma na nicho sasa ona tellement songa na ndako na kasa personne na mimi na simba inga tena ndena kuna ndako andi watu pena sana kana bango mko yako la sana aya benga yaka kuna mwana na umbe na mpasa yemo ifoya ya hundi na yaki oboti bango quand même maman bon nazana 4 bana OK et pas ya papa ba bena na bota kimi bale na pesa kana kana na bota mi bale OK ana kina unaza kana yana yana ikabasa kaba mimi wakati gani bena tikali kaimo olala mais sinon maman to ebate atanga na uni eza place awa bile mozana selemba na bandal place na uni afanda ki wa sadimo succès na yemukio ba ki pe par-ci par-là na bandal wana batozo batema toko baté problème nini ope maman bengi biso bon makama tanga yaki ana famille bango basa bato ba biso to bandal wana kutimi na biso ba kutimi na ba ata na sala ngo ya mingi te oya mukena sala ngo ya mwana mwana mais na okunda inga moko topana biso baloba kintu kimati noai mo oya che 50 wa che 100 sika bango batata ba kumula biso peto okende biso sika ba okunda mwana sina kito kitapa noko oya za noko nanga ya Naomi te noko nanga OK tone chikoko koko Naomi yaya nanga onde basa ba noko ya Naomi voilà ya mibali oya basoyo basa ba mama kulutu ba mama ne voilà ndena tangu na vwande amona kina isi bango kino ngai mona telemaki ke place bango basala kitao na ye akomela bana tangu na kuti kulungo akomela kipe OK ipeni kuneza baba tata na ye baba tata ya mwasi kuti ba kwa akomela kina kulela vwande na leli na sibisi kama sina bango kutoka ye akalimenga kitse na tangu na sisi amoni kama bana no light utine kungonga landina singa yako vanda ko vanda plaso ya sala kina sianze inwa ala moko de filano ke fokita siko kama na kena yepsi ba fota sia quand même yepsi bango azokita selemba ko ka bento bon somo mo kama mike na selemba
Tango biso tokiti toyaki na bango te tozalaki kanga na mama na camarade na nga na petite sœur wana suka otikisanto kasango pato baya lokola bayoki nga na ye fo balanda leki na bango esika komi bango mpe bazoya bakomi justement na parking oyo ya labone wana ye bamoni nga babeleli nga na kiti na moto ye lokola ntango nabotaki Naomi ye moto aye kosalisa ngai kiwale kanyinga to balolela bala moko na biso tozokende pa noko toke ya nanga ya mokolo ya mwasi auta sarteri na ipeni kuna alobi te lokola toza na pena abi mama nazokende mpona akanisaka bato mpe ndenge yokanisa sava ana azalaki na posa natika ye akende na ye anakita na ngai mpona koevite makele kantiaka alobi te tokotika mwana bongo te tokende na bandali tokiti tovandi totiki wana bandali kuna ezepa nani place Naomi abandai kovanda Naomi ya na ye Yves na Bena donc papa azalaka na Lubumbashi mais bana bango misato bazalaka kuna na lopango lopango bandali eza lopango papa na bango tasombaki ok bafanda ka bana na bana bango misato balonga te bazana de tokendaki tokomi mpe wana alaka apesi ya mama soko vandi ya moso ozomona longa na omona ngo kwa poso da ezala balobi esima balobi no te nenga na komona balaye kolela yamo bapesi fo pena amoni if yana bango azalaka na ye ayena ndako na fi mwana tata mwasi na bango balobi nanga Yves aza na ndako ngabiko te po biso fato ya totike na ipeni na sengla vandi baleki na moto na bisi tondeni balobi nanga peloko te metango baye baleki ka bakoti bakovana na chambre kapela zaye kalibana ya momo nafuna kitsa moto moto pasi aza mkia ulala nde kufuna sikoyo tango bango bakei papa na bango kutu bayaya bamimi libanda po basengela mwana yebani awa na bandani azalaki na ndako ya libala te me bapapa na ye alike papa bazala kosika me bapapa na bango kasi bazala kokotela bazala kolale baningane mpe bakamaradi banini bakoya bazovanda wana tovanda soki bato bazoya kotala bana biso tozala na biso wana kana kovanda awa mpona eti bakolinga tu yaye alobi tokovanda banani bakolinga te neti kotabutata mpo balobaki na bandali moto akovanda te bango balingi kaka bokia ipene tozala na ipene mpona bandali moto akovanda te mpo tata na bango asala lisusu awa te papa na bango asala lisusu awa te tovandi kaka nanga kuna sendi moko lala namona ya na bango ya mokolo mpo yakende kotala place bakotie na moko aye yango aye abengi Bena abimi ne libanda akamba solaki na yebi te écoute papa na bango abengi nga na mokeya na bango mpo nayebisaki yo ifo kende ka na ipene Naomi akufi nayebi eloko akufeli te oza nano na bankete ifo kende na ipene tobate na bana ape nayebisinga na lobi na ipene nakendaki nayebisi bango natina pa noko yango nazokende pa noko me mwana na façon ipene sa papa tata mosinga biso problème te nakangi ye mpe te ifo azonga ayeka pa kanisa suki akozonga na ye malgré na akoni moto akanisa suki te yolingi kovana ipene te ndeni nga bana na famille nanga so na kovana ipene ta mosu lelo te lobi te fo tosisa makambo toza nango awa na ndenge ya biso mpe ya famille bongo nsima ntango okende kovanda na nsima na esika batata ya bana bazali nde namoni ya na bamwana mobala ye bengi mwana solo aye kobenga ntango aye kobenga nga telema kotelema fima na soloka vertige kantiaka sa pembeni nanga azwinga simbi nga na kantia mosusu alobemi nga na nsima telema na sansalaki avantika na mire wana tabadoloba nanga ebandi ezalaki ndenge nini bino kuna botikali koloba ke okeselemba oya kose retrouve na bandali po awa na bandali matanga eza te matanga eza na ipene me tozoluka position ya jile
entre na 11 bien na 8 quand c'est le bien soki na 8 kutu ça va alors bien muta ko obligé biso na 8 asate ezala na Kingasa ezala wapi ezala na Mikongo ezala wapi place koko place matanga na omeko okolanda kaka olanda kaka parce que ça va maman na quand c'est pas le pays on a ipende za musika et puis ça milliers isolé moni mutu oya kozonga isa na PHP ya Congo isa mo passe ala moza na place moko eza na facilité utakoleli pe mwa mingi afandi utawuti ngiringiri mutawuti mo akoma bandal facilement ya lobité bato vanda suswate il faut okende to moni pa azwa kisaki na telemi na bini donc ça le quoi ba bengani bino yaki na biso bongo balobi mutavanda kuna te utakovanda ngaza mama mwa na boti mwa balobi nanga awo kovanda te ko matanga ezaki na osa fola telema na biba siko ivo alobeli obongo azana te iva lobeli nga te mutaya kolobela ngai mwana nkazi ya papa na bango ya mobali omona nde bungitala bana ngo mwaka te mutaya kolobela nga ke matanga eza na bandali te mutu akovanda wana azolobela na politesse to na mwa kokangela mama to kosilika bon ndenge asepela ekolo ona micho na ala shwa te bakalobaki na ngai mais aza koloba na ngai pene politesse te balobaki na ngai oza mama obokoli biso quand même aza na posa tosolola kapena yebisi naza na problème te moni mipepe nyonso ozolinga eleka nakobote eloko moko te na liwa naomi naoboya mpe ipene te naoboya kozala pembe na naomi ya bena te mais nalingi nabongisa nano programme na famille po soki baye mama naomi mado asa wapi na ipene avandeli nini makambo eza famille eza donc quand même eloko wana nalingaki kosala mo importance na famille na nga te po baya na nga bamona neti mo important la kaka moto alingi komota likambo na ndenge na ye bamona ya ye akova ne ipene biso so toye ya sa te tobongisa makambo nde fo batuna nga na yo pe voilà yo ndenge oye ndenge nini ya ye esika nga na kokula mwana na mona na 100 francs bien 200 francs bongo mpe bakotala place wana tobakisa 50 fois bien 10 francs tokangisa tokeyebisa bapaso esika tokokeli nyama okineti na sansi wana omona ye na bimaki yango na ya pai vraiment ekosala bien te sikoyo na po bakamarade ne bakoki koya wana bakuti mama ya nomi wana bakuti mama kulutu wana bakuti noko ya nomi wana yango biso tolingaki ezala na bandal place nomi akoleli po mutu nyonso ayebeli nomi na bandal yango biso tolingaki ezala wana mais famille ya papa balingi matanga nomi ezala place wana te balingi mpe biso tofanda tosala matanga place wana te parce que biso tolobaki soki bango baboyi biso tokolala kaka awa balukela biso tracteur eya kobimisa biso ebwaka biso libanda comme baparole bazali koloba toyokana esaleli malamu te yango biso totelemaki toyaki na biso tolobaki soki batie matanga place moko soki na 8 tokokende na 8 kuneze pa nani na 8 soki pa tata mwasi na bango lisusu soki na 8 tokokende soki na 11 tokokende te soki na ipene mpe tokokende te yango biso toyaki madwa kobenga awa pa ya noko nga na kobenga awa pa papa yango toyaki awa pa papa na biso toza awa na Selimba na mama anomi bakoki koya awa na Selimba bakoki koya na Selimba na nsima prison na wana ipene te pa bakokecha matanga biso toyebi adresse wana te biso tolandi place leki na biso afandi yango toyei kofanda na Selimba vraiment ekosala bien te mais sinon mama bosolo na papa Naomi oboyeba peut-être kosolo ya likambo ngo mpo bandeli mpenza peka lopango ya papa ya Naomi ayaya basololaki basomi mpenza meka abenge na WhatsApp alobi bayaya na ye ayebisi ye ke matanga kozala kuna ye mpe masala alkeme ezaki yaya ata na $10,000 ata $10,000 somusanga sikote ya na
yebi mbongo te oyo ezalaka nango utakokanisa mama esika avandeli azolina tamusa kosomba jus mpe akofuta tika ozongela mbongo ezalaka nango mpo lelo boza bana okokoya otourne mpe na kulongongo bozalaka na nini te mama azali mama tozoya kuiva yebiki wana bana nanga ezalaka bongo mais po ezalaka otamusu na ye na intere moko boye naka evanda place moko boye mpo bato wana bapusa na pembeni nde bapianga mbongo nazalango na mitema nanga te nalobi naza na fond te mais na mwa makala oyo nakangaka na mwa oyo ya moke natekaka 10 000 francs esanganga te mpona kofuta tike na ye na ya motala bana ezanga te. Voilà, merci beaucoup maman. Sinon maman Kulutu yo zappé maman ya Kulutu na Naomi et puis tokolo ba yo pe beaucoup li Naomi ensemble pour maman le doit lui pour ça c'est na wale et éviter beaucoup pour ça message ni. Biso to pesa to za message ya kopesa to limito za la bomoko. Bomoko yango etonga mboka Naomi na kinya ba biko ko déjà lobi. Bomoko yango etonga mboka, bomoko yango esangisaka bato bazala ini. Biso to boyi problème ezala kota famille na kota mobile tolingi tozala eloko moko po tolela Naomi na esengo azali moto kimia bo honorer mémoire na ye po tolela Naomi pe na kimia yango biso tozosenga tozala na kimia bibelobi bomoko eza nde malamu bomoko nde yango etongaka tozosenga kimia toza na division te toza pe toza pe na crainte pour na bango te toza pe na motema likunya pour na bango te tolingi tozala bomoko tango kipulu balinganaki na mado bazalaki bomoko baboti Naomi na bena yango pe comme moko alongwe tozala bomoko pe tokunda mona na kimia bakamarade pe basepelisa ye na kimia eloko nga nasengi yango voilà eloko sengi yango wana mama tokomi na biso presque na suka na bite message nini o mama okopesa pe bon bango balingi bokende ipene na bite mama bomikitisa te bokende ka ipene mama Kulutu biso toza na biso na problème ya komikitisa tozotala nde batransport c'est ça bamama mosusu ndeti mama Kulutu aye alobi akendei na ipene akoki komata ipene te mpona bangomba wana akoki te toboyi te tokokende biso ipene bamisusu estce nga na kondima na okende ipene na mado nake fanda na ye na mado po estce bamisusu bakolinga koya baninga na ye mpe ya misala bakolinga koya te baninga na mpe ya misala bazodeklare balobi kuna bakokoka te soki na bandali sava soki na njili bakokopusa parceke babi na njili eya na prince soki na 8 bakokopusa bakoki koya biso tomboyi te na bino bozana besoin ezala nde na bandali oyo eza lokwa terrain netre ezala nde na bandali mpo eza terrain netre soki na bandali kwa bango balingi na bandali te mpo bakoyeba ngili asombaki lupangu na bandali batiela biso ta na 8 na 8 mutu nyonso akozwa moyen ya kokoma place wana mais na bandali yango mpe lopango ezaka ya kokangama ezolakisaka te si na matanga bafongoli ata parcelle te bafongoli ta lopango te donc nayebi te kutu ndenge bazosalela matanga nayebi te soki Naomi bazozwa ye mwana ya nouveau né nayebi te so bazozwa age ya Naomi to bazozwa age na ye te. Merci beaucoup maman lelo bainsuka bato bakotala o partout nayebi te message nini maman biologique ya Naomi okoki kopesa epai ya bato nyonso bakozwa libakwa kotala zali basuka te basukaka za bapesanga makasi amona na na okota mino na omoni esu te ata baolendisanga me tala moto bosololi na ye 2 jours kaka apres za soyo na maboko te Nzambe kaka abomba molimo Naomi abomba esika babomba po ye nde ayebi esika te nga na ye te ngana okeka kolanda ye obatela be natikali pesa ye makasi pesanga mpe makasi sikoyo grande sœur na azapa aza na ipene natika ye koyebisa ye azonga ipene bakitaki po bakanga ye suki me yebisaki ata bakangi osuki te ezongaka po na boye ekomaki mama na ye ntango aye moto azomaltraite ye moto azosala boye nalingi eloko nati aza mwana aza mwana baki azonga. Voilà. Merci beaucoup. Donc, maman, comment tu as le roi Baksa?
Un jour, ça va lever tout le monde en naza bakoma ebele minene na vie na ngai. Ok, ils ont nécessité quoi? Naza pour sa prière. Ok, nga naza homme dédié, na pasteur Madison, na evraka na les ambassadeurs pour Christ, na Courneuve. Na nani fona bonge na kuna, ko fukama. Fona bonge na kuna. Père de gloire. Merci pour cette opportunité, Seigneur Dieu. Naliko pamela nyonso moyini na kati na nzoto o nyonso zali ko ronger ba problème na ye Seigneur maintenant naliko toi courage ma sœur. Makambo moinanga ikolo Yeswe na bengi ya Sungaka ngazango nyoso koyo na pengwate Kombo yo ebikisaka Kombo yo ekangolaka Kombo yo Apolongo nyoso ekofukama o Liboso ya kombo ya mokonzi Kombo yo epesama likolo na se kombo yo ekangolaki Daniel ngao kombo yo esekisaki Tabita o bazanga mabota apesa bango mabota o Yawe likondi na moto
Oh yes, oh yaya, Zamboyo akesanga bomoye. Oh papa mama. Oh Yahweh, je suis reconnaissant na masosala na bomoye nangaye. Je suis reconnaissant na masosala na libota nangaye. Yahweh, je suis reconnaissant la maçon sala la bomoyi nangaye. Je suis reconnaissant la maçon sala la libota nangaye. Nsamboyo, nanya ngoko ko wanga na kombo na yo. Nanya ko wanga na bomoyo to sala ngoso kiyote. Ngo papa, papa bandeke na likolo bazotatola yo, bambisi na mai bakonetola yo, banyama na zamba bakonetola yo, oza mokonzi na lola. Oh Jesus, oh païen, seja louvado Jesus, seja abençoado Yahweh. Maravilhoso Pai, maravilhoso Jesus, maravilhoso Deus. Oh Yahweh, je suis reconnaissant na maçon sala na bomoyi nangaye. Je suis reconnaissant na maçon sala na libota nangaye. Oh Yahweh, je suis reconnaissant na maçon sala na bomoyi nangaye. Je suis reconnaissant na maçon sala na libota nangaye. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a ça Peric Boy, il faut vous abonner. Vous abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela.
liboso na misuni nyonso susi emema barezi baza na biso na lelo barezi baza. Exemple TV kitoko, rien à dire.